Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout na balandi nyonso, bienvenue na Kisongi Songi officiel, bienvenue na balandi nyonso ya sika, bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na batu o nyonso balandaka biso déjà depuis kala, to yambi bino na kosika nyonso, to yambi bino na pete nyonso, to yambi bino na ndenge moko ya bien. Bandeko na nga ka ndenge boyebi, soki okoti sima, okoti sika plutôt na chaîne na biso, en tout cas, to senga na yo o s'abonner massivement, ba s'abonner kaka, bo s'abonner na Kisongi Songi officiel. Tango pe bozo s'abonner ka bongo, bo salela biso pe ba partage et kosunga biso makasi. Toza na besoin chaîne na biso e kende liboso, chaîne na biso e évoluer. Sikoyo batu o ba kosunga, batu o ba kosala keno, chaîne na biso e kende liboso, chaîne na biso e mata, chaîne na biso ekola ezaka bino ba partage na bino ba partage nde ekosala keno to kende na biso liboso na ndenge moko ya malamu. Bandeko na nga lelo penza na ye na sango moko ya kitoko ka ndenge tobenga kango biso moko bonne nouvelle. Ebele ya bato babando yeba te parce que ça fait presque 2 semaines oyo sango ya malamu eyaki keno ndenge eza boye mwana ya mama Marie Misamu qui est Rite Misamu aboti. Il y a même de ces personnes au babando lo bakeno aboti mwana mwasi oui, aboti mwana mwasi bande konanga bino moko boyebi eza na bato mosusu bamona kieka na zemi. Tant bamoni na zemi bala moko baye sur les réseaux sociaux keno ndenge eza boye Rite Misamu aboti. Mais ce qui est vrai, il y a de cela 3 jours, oyo Rite Misamu autaki kobota. Rite Misamu autaki kobota mwana mobali. Na yeko pesa ba précision. Rite Misamu aboti penza mwana mobali. Imaginez na famille na ye et pas ya maman na ye ka ndenge to yebi ezana bato mosusu balobaka toujours que non maman Marie Misamu abota bana mibale mais oyo biso to yebi ezalaka mwana moko ezalaka Rite Misamu. Côté ya papa na ye nde babota bango mwa ebele mais côté ya mama na biso Marie Misamu azalaka kaka ye moko. Lelo oyo nzambe ekosala ye ngulu. Imaginez babota ye moko kaka mwana mwasi mais ye akoti na ndako libala nzambe asali ye ngulu kobota mwana mobali bana mosusu bazoya et surtout toyebi ke soki muto aboti soki muto babota ye moko na famille na bango batu wana penza babotaka soki bakomi na temps kobota la famille babotaka omona boye Rite Misamu aokendo bota ta bana 8 ata 10 parce que na famille na bango azalaki ye moko siko il faut abota bana bazala neti bandeko na ye ezalaka mwa bongo na ndenge moko ya bien surtout ebele ya bato après kobala ya sœur Rite Misamu bato ebele et je dis bien bato ebele bayaki ka ndenge boyebi azobota te azobota te yalingi ka kitokologie kobota azobota te depuis akota na ndako ya libala ebele ya bato tolobaka mais toyebaka te ba réalité nini moto aleka nango. Eza net exemple à sœur Rosini Kaiba. Eza na bato ebele bafinga sœur Rosini. Eza na bata mosusu babando finga sœur Rosini na moma wana auti ko perdre zemi. Sœur Rosini abando kangama bando zwa bazemi. Eza na bazemi ebele ebando vanda te. Omona ka zemi elongwe. Akozwa zemi après quelque temps zemi elongwe. Mais omona bato sur les réseaux sociaux ba ofinga. Yeka kolata, yeka maquillage. Mais kobota zokoka kobota te. Mosusu toyebaka te. Moto azo traverser ba moment nini ezo leka na vie ya moto. Mais tozalaka toujours bato ya liboso pona koya ko juger bato. Oyo ezalaka malamu te. Neti sœur na biso Rite Misamu. Je sais que azana ba raison peut-être ba raison eza le pourquoi aomela kobota mais mosusu tozalaka pressé te. Soki muto abali tokomi na ye pressé ezala ba famille na biso ezala na entourage parce que toyebaka te oyo elekaka na bandako ya mabala soki ka muto aboti toye na biso tosepeli ensemble na bango mais tozalaka pression penza te epai ya bato esalaka bien